Naozimate papa nangai. Eh papa nangai naozimate. Naozimate papa nangai. Papa nangai benga jadi lelo naozimate. Naozimate papa. Mabeza la rasikoyo. Soki neti kachere ta beli ta vai na ndako. Baki paraete. Pona donc niti mona pesa esa bisa mbalanga. Abela azana ndako masala kana ye. Mena mona otaba autorité moko teke bo ba tuna ngo basala boete. Mabeka ka yango wana. Me basala effort wana balinga kaka te bakunda ka so mutu akufinde baye babisi ba mbongo bakundi. Papa pona biso. Soki lelo na république pas comme qu'on respecter Balbinos et sa grâce ya papa Mwimba Texas. Tout le monde qui ba maman mususu robota mwana Albinos aroba ki mwana zandoki. Bele ba kozo mwana akiabwa ki na terrasse akiabwa ki par-ci par-là. Maman est kolo mwana maboyi mwana pour za race. Mais grâce à papa Mwimba Texas, to comme respecter na ba société. Les pe Balbinos par moi ça paye grâce. Comme ça, la entreprise, quand ça papa Mwimba Texas. Tala champion. Oui, bah bengi champion Texas Mwimba. Oh ya amema ba sentir na ba sentir. Le kumu ya Congo. Ou peut le kumu ya Congo. Mais lelo yo ya lali. Azo bengi lelo icône. Alali pongi ya suka. Mais c'est Ilu Kamba, son excellence. Na sengi na yo. Sangi sa gouvernement nyoso to ba ministre nyoso. Bolo kabo sepisa biso peuple congolais. Bo sepisa pe ba sportif nyo surtout ba sati que non ba kundaki Mwimba, ba lelaki Mwimba. Na lokumu. Na keso ko epa ya Kolomboka. Oy ba bengi Fati Béton. Fati Béton. Na sengio pardon mingi papa. Papa oya tikaki biso pe alebike peuple d'abord. Tala peuple na yo ya lali pongi ya suka. Kombo na ye Mwimba Texas. Bonjour chers internautes, tozali awa na commune Monga Fula, précisément na Matadi Mayo. Et toza juste devant le pango ya ndeko Mwimba Texas, ozaki ancien boxeur, tu bien azaki albinos, puis azaki président ya Balbinos. Donc tokaki sangwali wana ye, tokiti sur le terrain quand to sali la bino musala na kati ya Kuli Media Télévision. Tokiti toza ba témoignage ya ba membre ya famille pe na bandeko bavandaki na ye to yeba ndeko abelaki, ndeko abelite nini pene bomindeko pe programme ya matanga to ya babsek na ye ekosalama lolenge nini. Donc awa ezali juste liboso ya lopango ya ndeko Mwimba Texas na kati toko mona batu bazali ya kovanda matanga ezali ja na kati bandeko bali ya kovanda tokokota tozwa totuna bandeko bayebisa biso soki réellement ndeko akufi na nini koma bandeko vanda na ye to pe programme eza lolenge kani bozala toujours connecté branché na ba chaîne na bino oyo bolandaka votre humble serviteur Dieudonné Maweja oyo akitaka toujours sur le terrain pour na kozula bino ba information vraie et réelle. Papa nanga benga jadi lelo naozimate. Naozimate papa. Naozimate papa nangai. Papa nanga naozimate. Naozimate papa. Papa nanga naozimate. Naozimate papa. Papa nanga naozimate papa. Papa nangai. Papa nangai naozimate yanga papa. Naozimate yanga papa zona kwa malindi naozimate. Papa nangai naozimate. Papa nangai naozimate. Papa. Papa nangai naozimate. Naozimate papa.
Kombo nanga mama bébé Lututala nga naza mwasi na ye. Atiki bala mibale Mwimba Glody na Mabongo Percé. En tout cas, te makoke ezangaki te. Lobi azalaki entouré ya 6 docteurs. Basalaki nyonso esengelaki basala me eza volonté nzambe. Nzambe ka ye moko mutayebi. Papa belaki constipation muta ebomi ye. Esali 3 jours. Asalaki nyonso basengelaki basala elaka basala opération mais ezalaki déjà trop tard. On a totika biso. Asa constipation odane kosala ye régulièrement. En tout cas, bana osale mo batang air moko soke sali ta kozwa soin esili air moko ezongi. Bana osala ndengwana sali mo batang ezongi ka bomo. Banda e banana kanti sali yo ba 2 fois 3e fois nde yango yo e ko memaye. Message ne c'est le gouvernement congolais. En tout cas, loko nazali ko senga na gouvernement na biso. Na sengi na papa ministre. Na ye moko président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Atala musala papa ya sali. Tala ndenge nini ya sali pona ba albinos. Ya mwana nazo senga ba soutenir ngai. Bakunda papo na musala na yo ya sala zwila ngombando. El souci na ngai za kaka wana. Atuka na sengi pe na mama ministre atika ngai te. Atika ngai te atala charge yo papo atikeli ngai. Ya wana na ko senga soutien na ye. Ko biso ko préciser biso papa Mwimba akufi na hôpital nini? Akufaki na hôpital sant nani polyclinique moko eza na Mbenseke wana akufelaki kuna. Ezalaki lobby vers 14h30. Mbote monsieur le journaliste. Tokutibino awa na ndako ya ndeko Mwimba Texas wazaki bongo kacher apesaki pe lokumu na mboka na biso kasi lelo toki ka kufi okoyebisa biso sango aliwa wana ekutaki wapi pe esalaki oboni. Sango ya liwa ya champion du Congo nazoka ngo lobby na ba 21h na ndako na ngai nazoka ngo na télévision moko kombo ngo Digital Congo na bande filante on ezoko leka na tala boy ba komi kacher oyi ba bengi na kombo ya Texas Mwimba azali soutien eta na yoka kongo bongo lokola kake oyo beta kana mbula pakao tema na ngai bebaki na lamusi madame na ngai pazape mwana ya matani mayo awa ebete lamuka Mwimba Texas azali soutien a kufi a gangi abe ozo kosa bito na kusopa nini yo yaka total ngona kata na bande filante ya Digital Congo total yango to moni yango monsieur journaliste vraiment na lala kité preuve pour que nous na lala kité il faut na que nous musala na ke musala te 7h à 8h na comme déjà on a na résidence ya champion tongi to bandeko yo oyebaki Mwimba Texas kaka awa na matadi mayo to bebaki ye utakala Mwimba Texas na yebaki ye na Badiading tant on est na Badiading ngana yetu zaki ko fana sika moko te mais na ko yeba ye bien ngana ko mapebi ye ba mona ngape na mona ye petit moko ko na ye Alain voisin na ye azakinde ko sala misala ko tongenda ko résidence na ye oyo mwana na benga que no papa yaka to sala musala pa ya papa Mwimba Texas ngabike Alain Mwimba Texas za kacherte yozo benga pona na kuma kuna ngani to ko yona te abite yo yaka kaka azaka simple humble kutu ndeko journaliste tant na komi aboye to bandi musala na ba 15h à 16h na talbo jeep na ye koti to pese mbote atuni nani nabide no ngainde papa Jacques Kombe bon papa Jacques Kombe ndenge ni patron mana te ko benga patron te makamango ko benga patron te aboy komani ya patron akoti tanga se changer alandi biso to sa musala vraiment na sentir que oui aza humble c'est ngane so to komi linzaka na musapi konine bengisa ko yo utakala kombo ya kikacher to penini elo ngana banga nginde komani ya kikacher
Depuis qu'on a un champion. Ngai kutu naza nata na iloko mokote ni sentir mokote ni iloko mokote. Mais soka gumbi ngai na okende kola bar de 6. Ya wana na banga ki iloko wana. Ta na banga ki bongo nzoka ndaza malamu ya malamu koleka malamu. Koleka kutu na malamu ya koleka. Ti ndenge alelo yo. Atiki ngai menake musalate. Na bitefuna na mona mwasi na ye na famille na ye. Lelo yo Mwimba Texas atiki biso kande ngutolo bana nini ko yebisa ba autorité parce que Mwimba Texas atombole quand même bendele ya catch ya mboka na biso nini ko yebisa ba autorité sportif ba autorité nyonso o ba kolanda à travers ba image. Merci mingi monsieur le journaliste ya liboso na ko banda nano na chef du gouvernement son excellence monsieur Ilungi Kamba yo kangai yonde papa na kati na gouvernement nyonso tout tala champion oyo babengi champion Texas Mwimba oyo amema ba sentir na ba sentir lokumu ya Congo ope lokumu ya Congo mais lelo yo ya lali azobengi lelo icon alali pongi ya suka monsieur Ilukamba son excellence na sengi na yo sangisa gouvernement nyonso to ba ministre nyonso boloka bo sepisa biso peuple congolais bo sepisa pe ba sportif nyonso tout ba sati que non ba kundaki Mwimba ba lelaki Mwimba na lokumu na keso ko epa ya kolomboka oy ba bengi Fachi Beton na sengi yo pardon mingi papa oy atikaki biso pe alobike peuple d'abord tala peuple na yo ya lali pongi ya suka kombo na ye Mwimba Texas champion ya ba champion yo ya lali pongi ya suka président de la République son excellence monsieur Félix Tshisekedi na sengi na yo sangisa mayele na yo sangisa bwanya na yo sangisa ba arme nyonso tu oya bwanya ba arme ya manduki te ba arme de ya mayele na oya sagesse sangisa yango kunda mwana na yo na lokumu to sentir que oui président de la République azali pour moto nyonso tu okundaka ba artiste wa boye ba musicien okundaka bango ba batia ba théâtre okundaka bango batia ndenge na ndenge okundaka bango ay bongo ba kacher pona nini te okunda Mwimba Texas te edingwe nazo ebisa yo sangisa ba kacher nyonso tu boy bazana poto bili bozoka ngai boya ubeko botinda force tous les champions des champions avec honneur. Denis Kambai Chimbombo. Ozoyo kangai. Na sengi na yo pardon mingi. Na sengi yo pardon na komo Yesu Kristo. Yaka. To mona makofi na ya makasi wana. Na sengi susu son excellence. Pe ministre ya sport. Amos Mbayo. Pasteur Nangai. Avec du respect que je vous dois. Yaka. Kacheri yo ya lali. Kacher oya za kusala fierté ya Congo ya lali Mwimba Texas alali pongi ya suka wende ko toyoki tongi to ba quelques mots nini pena ememinde kona biso abelaki mingi to pe boni ndenge toyoki na mama alobi ke libumu ezakinde kutungisa ye eloko tungisa kande libumu vraiment yango wana eloko nde etungise nde yango wana ezala te ko ba coronavirus ezala te ko sida ezala te ko no maladie songolo pakala coronavirus te to boy makambo wana bola tsa kachera batu makambo wana te ezali likamunde ya libumu nde epsali ye passe makasi tikino lelo yo atiki mokilo. Merci beaucoup papa. Ngambo tena ko peso merci mingi. Papa n'a dit maté. Papa n'a dit maté. Papa n'a dit maté. Non dit maté papa n'a papa n'a qui sauté. On a qui sauté. Papa n'a nous regarder Mwimba Texas. Kokata koloba te pasi na motema wana za ma papa pona biso soki lelo na république bakomi ko respecter balbinance eza grâce ya papa Mwimba Texas tomonaki ba mama mosusu akobota mwana albinance akolobaki mwana naza ndoki ebele bakozwa mwana
qui a boit qui m'a terrassé, qui a boit qui par-ci par-là. Maman est encore moi dans ma boy moi les poisons la race. Mais grâce à papa pris ma Texas, donc comme il respecté dans ma société. Les pères balbinos par moi ça paye grâce. À cause de l'entreprise grâce à papa pris ma Texas. Mignon le besate parce que dans kokate, dans mon on kolandoto. Et on enseigne na ba konzi, batika bisote pardon. Basunga biso. La minute on ba oyebe ma papa ezanda comme Lili, batelema. Bazwe ma papa bakundela biso yango po. Biso bana to koka na biso te. Soto sangana ka mingi za pona papa na biso na minute to ebite est-ce que amour to zaki na ngo papa zate est-ce que to sangana lisusu nanya hotelema pour remplacer place de to monité. To monité. Molimo ne pe mana kimia. Molimo ne va même pe mana kimia. Merci beaucoup. Mbote papa. Nga kombola ngai mama Brigitte nanga na mwasi akache nanga Steve. Bon nayeba bazaki na bungu. Nayeba ki po za camarade ya papa te ba mo bakache. Ya on ba papa Texas. Andanga longo na bumbu biso to na bandal te so kutana awa. Oli wana so yangona na papa Texas. Papa eze beli. Azaki na boyambi moko papa oyo na epte soki ndi na oloba. Oli wana epesinga pasi makasi. Pour zaki ni mardi na otikela e masque. To sololi penda bien. Tone kama kaka lobi bana babengi. Papa Texas akufi. Donc azaki papa moko aibi ko conseiller ba tout donc zaki na mutuka na le dimanche to kende église. Donc azala ba conseil moko bien. Donc ça peut se conseil. Azaki ka papa moko malamu mingi. Message na l'autorité surtout que na bino est-ce que vous en association bino ba culture to ba non association to organisation de la wala penza tozala ngote mabeza la rasikoyo soki niti kacher ta beli ta vaina ndako bakipaka ete pongo na donc niti na pesa esa bisa mbalanga abela azana ndako masala kana ye mais na mona ota autorité moko teke bo ba tuna ngo basala boete mabeka ka yango wana mais basa le fort wana balinga kaka te bakunda ka so mutu akufi nde bayeba bisi ba mbongo bakundi pour mbena pesa champion du Congo nanga Steve to moni ki abunda asute boko be kolandela boyeba pourquoi abunda asute abela koma bien bende ni non mais lo na seka kwa papa mso akufi boye bakundi na honneur nyonso po asali mingi na mboka na biso asa champion asali mingi na mboka oyo donc bakundi pena na honneur nyonso pinza bakunda pinza bien. Merci beaucoup. Par rapport à l'Iwaya champion Texas, ça biso vraiment passé. Ndenge ba papa, ba maman, na bandeko ba lobby. Parce que c'est grand baoba qui vient de tomber. Donc ils ont mboka mobimba ningani. Donc il faut que ça la biso penza passer ce qui gouvernement va fandi, lokola rien ne s'est passé. Il faut vraiment tout le monde qui non mboka donc et là c'est un champion donc c'est une idole donc vraiment Texas par rapport à quartier ndenge peto ebelier c'est quelqu'un de très bien aza penza mutu bien mais très bien donc on a que tous les mutu présence nezo sala kaka bien donc ndenge ke boati ki biso na mawa makasi donc tozana regret moko makasi aza champion oui à catch mais aza pe donc c'est un exemple donc na quartier Azaki vraiment un exemple tout le monde on était vraiment fiers de lui donc et puis Texas pour nanga na monakasi il n'est pas seulement un champion du Congo mais il a fierté Afrique mobimba donc Afrique mobimba en tout cas on parle de Texas ça la vraiment monika ça la fierté en mboka donc yango na lobby que pour na ba autorité en mboka il faut vraiment bozo makambo en considération. Ce n'est pas n'importe qui vient de nous quitter, mais il faut vraiment quand même que non, on est rezala mukola matanga nae, en tout cas bosa lango na ndenge moko parce que tiki famille et puis a tiki responsabilité minene donc biloko wana nyoso il faut bata lango batiango vraiment considération yango vraiment to sengi pona bino ba konzi mboka o so to tieto tanga bino boleki ebele mais yango wana kacher champion na biso Texas auto kende atiki biso
Donc vraiment, assistance Nabino, il faut vraiment besoin en considération. Merci beaucoup Ndeko. Merci les journalistes.